Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo ebengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na. Bonjour la famille. Toujours na kati ya réflexion na biso na ye ko répondre na mutuna oyo ndeko na biso atuni. Pona nini soki tozali na kifiansai bolingo na biso ezalaka ndenge mususu. Soki pe tobalani bolingo na biso ekomaka ndenge mususu. Voilà. Libanda ezala kati te. Libanda ezala makambo mususu, kati pe ezala makambo mususu. Tomonaka soki toza libanda, mutu na mutu abombaka peut-être comportement na ye. Pona libanda toze sika moko te, tozokutana kaka, donc ezalaka différent. Mais so tokomi na bandako, tokomaka esika moko. Tokomi kolala esika moko, tokomi olamuka esika moko, mutu na mutu abandi kolakisa comportement na ye oyo peut-être le mususu na kibufiansai alakisaki yango te. Le mususu na comportement ne mo boye eza bien te, tango bozaki na kifiansai abombaki yango. Tango ekomaka na kati ya ndako ba comportement wana ekomaka ko se afficher. Yango nde esalaka ki bolingo na kati ya ndako ekoma différent. Et ça dépend. Et ça na ba couple mususu na libanda baza na bango bien. Na kati ndako pe baza bien. Mais ça pe na ba couple mususu. Le musuku to pe na libanda ebanda na ko simba te. Mais ba komi na kati ndako bolingo na bango ekomi ko simba. Bango moko to akomi ko kamwa. Bolingo ebanda ko simba te libanda me na kati ndako ça va. Donc pona réflexion na ngai ezali ki mutu na mutu abombaka comportement na ye. Abombaka comportement na ye tango bakoma kesika moko yango ezalaka kino mutu na mutu akomi olakisa yazali. C'est alors na bongo nde place relation ekomaka vraiment ya mabe. Komi mona ngo ekomi différent. Libanda tozaki ndenge mususu, tokomi na kati tokomi ndenge mususu. Donc réflexion na wana journal elo ezalaki wana nzamba lola apambola biso tokutani mbala sima. Ciao.